ngana kokufa kaka ndenge nzamba bongisa na kufa ata soko moninga na kufina maladi moko boye ata soko moninga na kufina accident ata soko moninga na kufina lo mobedo vedi eza yango wana nde nzambe mutu a permettre na bela ba maladi mususu o lelo batu kaka na même maladi wana ba na sia mabele ninga na parmi bato yo nzamba bimisa na mboka so alinga tumba mboka wana nga vraiment na milieu na biso ya théâtre ba resepela tenga mutuna lobango mais que théâtre baby théâtre comme poison théâtre comme maladie ba conseil bokeba na musana bino menga na misina milongola avant ke ba ya ngai so bato bamona pena absence na ngai na monde wana isa naturel isa te ngam dans une décision isa ba nzambe na mawana ai alongola nga miminga na monde mobe bato ba ofinga nga alonga koma muta publicité akoma ninjoka kobima nyonso ngwana na obima na finga mito na public finga mito surtout na ba collègue ya musala mais na bisio tala kutunga mutu na sangana na bango te me ba manganga nga mutu kutu bato musuku na théâtre be mona bando sala lope mission be o joana été o yebi pété donc après si on non pas musala ya kufinga yo mais après so musala o lukoyeba anan choquer bato loba oza libre et ko choquer bato nga za fier aujourd'hui il y a la fruit à un certain défunt que son âme repose en paix Kadiombo les lots sont au tali V12 au tali Pakaloui au tali Saï au monde a bateau au délai aux la comédien par rapport à ba groupe belé na ba victoire wana et aider batouté so tali même attitude na biso victoire ou mais tellement ma mabe au monde na théâtre et ça la cara ba leader banda vis-à-vis c'est Azaza c'est Azozo c'est Ananiboué victoire abino que c'est choquant mais mamno loba pesa un argument contraire l'unité des mesures lelo sai na kende sikoyo na nina koma siko na niveau ke nga pona za sai na finga ki motute bicho zaki osali théâtre ki na TV ne et jugé yo mais le bande comme ça commis quelque part banda kenda sai après aussi so finga parce que ça aussi so finga fozonga vedi batu musu ba osaba makambu loko na komi na poto c'est que na ko finga pe sai pona ki ça on bana sa ngote des retours sikoyo et finga mais zonga ça ko ngapo ba finga na sale bangouni batu batikisanga ba théâtre za batu wana après makambo ala mona moto abengaka avantage pa moninga na kara bien mais pona tambura na kara bien wana ba makaku mbo na bini ba makalo na pakolo na elongi ya moni yango te parce que tango na olata kola muta bana basekanga ata zoba o muta bakola jalousie ko makasi motema mabe ko makasi congolais motema mabe ti moi na toilette ba na ki suba mira pour mon niveau congolais a commis na ki suba ngana suba koto na moni jomo pe aye a suba koto mais souci na ye amona ngaka na toilette nini yo ozo suba oli osuba makambu na yo ozo suba mais yo ozo suba koto mais misu na okaka omona ce pozo kanisa yango pe za comédien ce pe yango pe esekisaka ntomo ko bozwi na yo na yaye et c'est différent ki muto gangi vanité de vanité obane ko lukation monani. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère
bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondel mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atali na tension nyonso esili bilo nyonso bandasala nga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisa na papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to apepose nazwaka barege na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, isuki sae, pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair. FD purge ba produit à Maison Kati yango wana Tanga. Maison Kati a memeli biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Nous voici encore pour un nouveau numéro de votre émission Art en vogue avec les Kwame Kianf. En tout cas, les lots beaucoup n'a jamais déçu. Ça fait un bail oyo, tout le rakibino, tout le kabino saï, mais tout ça l'effort, tout ça l'effort pour tout le cas, tout coûter naïgi, à un plateau nangai. Les lots vraiment blague à part le coup la maman Venzumba, le zomba là, beaucoup n'a jamais déçu. Ok. Oui, en tout cas, ma blague à part, comme d'habitude, qui les lots, ça c'est Abima Pampambati, les patrons de tous les artistes comédiens. Ça y est, bonsoir. Bonsoir, de Rolanga Emira qui en vous. Na profité pe na bonsoir Oyo. Na souhaité mes condoléances. Otaki Kobungisa Papa Abotiyo. Vraiment mes respects mon frère. Merci. De loin où j'étais, mon un message nanga. Il y a soutien, il y a moral. Donc voilà. Et puis n'a profité, n'a fait ça sincère condoléances. Na famille nabiso artistique. Oh lelo na minute tozana 3 décès. Oh ils en a ba morgue. Donc tozana papa nabiso Morumba, tozana papa nabiso Verkis qui est mongana. Et puis tozana papa nabiso poudre de chasse. Et puis na bosanité coupé ça peut ba mes condoléances. Nande on nabiso pe Pierrot. Wa utaye ko bungi ça peut mwana nae. Vraiment, on est ensemble. On va présenter mes condoléances et pas à artistes comédiens. Nous sommes le coup pour artistes comédiens. Vraiment. Tout le monde a eu au salaka pièce moko mettre nyama pour des chasses. Beti absolu solo pièce wana izaki ndenge nini ye muta benga ka to benga kaye to pièce zaki anani. Non, nga oyebi na sala nzonzi mingi te. On a un système, il y a un commis scénario. Le producteur a se présenté, a foutu un cachet nanga. Na cachet nanga, c'est qu'on a bandé par rapport à l'histoire nanga. Ce qui en dehors, il y a des acteurs qui ont un bango, na ko ipe ko bengisa, moto azo correspondre na rôle nanga. Il y a un rôle on a besoin.
J'ai travaillé beaucoup avec Papa Tatouka Lombo, que son âme repose en paix. On a travaillé dans Batu Belé, dans le groupe Saïsaï. Donc, venant pour des chasse, on a commencé l'histoire on a maître Nyama. Vraiment, on a bien accueilli, tout solo naé, Azui caché naé, producteur Pazalaki. Donc, tout ça, les films on a, ils filmé un groupe Saïsaï. Donc, il est bien, vraiment, ils ont parmi les films où ils propulsent, ils ont parmi les meilleurs films où Saïsaï ça. Malgré un gars il rata jamais, mais vraiment maître Nyama ça fait parler. Ils ont biloko tout le monde a tiré le bateau bazongi sango na ba réseaux sociaux ndenge balingi quoi. Mais mon kolango tango vous êtes sur scène na monaki binomba na ring na moko binomba le bozo bunda. Mais c'est qu'il y a bêti au coin assez bêti abisso solo mon kolango même année mais c'est qui ndenge surtout. En fait, vieux en dehors il y a cause à l'artiste, il faudrait pas qu'on puisse oublier Azali peut catcher ya solo. Il y a Azali qui peut pratiquer catch. Mais si il y a ça la propreté dans film wana côté aspect siko étant que sportif na ndenga solo na bétail. Ngana lui de finance na acteur mo lisus oyo a tourner film tina suka batbaye baté parce qu'on a nazaki acteur. Et ça on a film Fantomas. Lui de finesse akanga Fantomas c'était Fantomas Akima tu es baraté nazaki acteur. Lui de finesse to Fantomas. Jean Ningwana na film tout ça là. Donc veut dire tout le monde en haut et ça ba côté où il a ça comment il est grand na esprit pe na cœur. Na monaté na film moko congolais acteur bon boy kolo film mais na suka poli ezalati ngamona sala donc veut dire pena que ngamoro acteur na film na suka pour de déjà ça betanga ko sanga kaola mafu nani c'est mon temple Mindele melwa na Congo nde awa. Nabi awa na Congo. OK. Naba awa na Congo. Naba théâtre na biso. Donc voilà. OK. Tout le monde pour des chasses à Zalaki P présent un groupe sans souci. Mais avant il y a kufa ba départ Zalaki makasi penza na kata groupe sans souci. Je pense que bien on va tête grande tête ba kenda. Mais alors départ naie ba et comme moi guerre entre les anciens artistes au Bakenda na ba artistes comédiens au bazar acteurs groupe sans souci et comment ko welana vraiment tant yuzo kama kamane wana tant que vraiment président artiste pe leader yo komono na anglais ni moninga na parmi bato yo nzamba bimisa na mboka so alinga tumba mboka wana moni avant nzambe atumba Sodome na Gomorrhe azana bato yo asenga ki babima omoni ana bato abikisaki omoni nzambe avant abnokisa mbula ana bato yo par canal ya kotosa maloba ya Noé basi retrouvaille na bato mbule bandi ba batikala libanda batikale nga vraiment na milieu na biso ya théâtre bato balimbisanga parce que ba osepela tenga mutuna lobango mais bango mpe baloba makambo balobani que théâtre baby théâtre comme poison théâtre comme maladie ba conseil bokeba na musana bino menga na misina milongola avant ke baia milongola tant que artiste comédien ndeti bango basala ndeto bandaki kozala OK que bêtement beaucoup tani bokabola vert bokabola banini tutikala na affaire ngai soki bato bamona pena absence na ngai na monde wana eza naturel eza te ngambo na décision eza ba nzambe na mawana yi alongola nga miminga na monde mobe bato ba ofinga nga alonga koma muta publicité akoma ninjoka ko bima nyonso ngwana na bima yekutu ba so bato ba otanga kombo na yo journaliste tambo no vana na artiste comédien ou ba na beta le président c'est ça tika e ya longwa muta théâtre koma muta publicité siko place na kenda na bima Joseph mwana o bato batekaki bato basundoli make koma roi place akei mais abosani bande ko na été na benga bango toujours na monde wana publicité ba lia moi 10 francs
balia moi 20 francs c'est ça va faire tout coûtana na ba faire tout coûtana na carrément ko professionnel donc pona banda koyeba ke mutu boya longwa ki na groupe boy mutu boye alkenda ki boy en tout cas na yoka ngokala po ngamo pe na bima déjà na mutu alongwe pas ça na si boyebi que ça fait 5 ans autour que ceux qui 6 ans jamais au tigala ko mona jomo be na TV ofinga ça c'est que nazala ki ko travailler na e afuta nga bien te na longwe na salelo ko nanga asa mutu mabe et si là so ko mona mutu ofinga nga izanga mutu mo boy keto kaka aza pe collègue loko anga mais à calculer vie na e amitié pe point ye mo bêtement parce que même nzambe azo ko condamner biso to tshaba point na vie na biso biso ba o toza lelo sika to telemi to mona ki pe bato hier ba telemaki ngana kenda liboso awera ko diongela na mona papa nani papa wa kapita wera wana nani papa yenga bima boy to moni wera te me to moni papa yenga mais tale sengo to zaina ko ya omona muto to biba jo nda mona wera yer nyonso mais lelo ngapela ko mo lambuka na kuti bala mo peli boso langa batondi ba otala ça ça veut dire na ko sous-estimer bana wana te ba yebinde o baza peut-être lobby kota la pesa mabete estimila ba ambition estimila mo ba courage ta mutu yo kanisi otala opposa star mais azotala po yiba mo courage pour épée lobby azalamu ndenge ozomona d'après you le quoi vous appelez ancien au monde na groupe sans souci ndenge ezala qui n'impact nango na groupe sans souci actuel le quoi la pour laisser la kofi là c'est donc ce groupe sans souci maintenant ça va marcher na bicho que naza na difficulté ya ko bana ko expliquer au makamwana que ça va marcher ou pas parce que ngai naza même la obi que nga so bando tuna même ba acteur muso ya théâtre naza na difficulté wana wana ko exagérer na bicho que naza na difficulté na bicho vérité yo sala na bango lelo yo comme ko ignorer que pona oye bata ba ite comme yo ye baté baza ba bandisi kato akala santé ya bana Congo ebongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na basal d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okoza mobange na traitement pe okomona polele mba côté prise en charge kutu polobate botongo nyoso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo azi occasion ya kozwa soin na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière kembe ezali ezate tant on loba eza génération ya sika ozomona génération ya sika yango wana nde oyo to bendi donc voilà donc ba jeune ba koti pe belé tant on azoloba be oui sanga te na bi vidéo loin te oui sanga te na bi aida te oui bi ba Pierrot ba Omar za mutalelo Omar makaya papa ba Omar ba Pierrot ba to akala komona bango nde ba na ba spe wana te ba to akala ba umeli vraiment ça mais tout le monde a liboso ozaki vraiment trop visible et pas baninga na ondengo lo baki lobi ko za chuter mais na matanga to na omona muso akomede muso akufi ça c'est fa contribuer ça c'est faya à contribuer yango pesa la ke ka ki kotika bango yango sala ki otika ko contribuer attendre aux alaki ata visibilité na yo atana ba matanga izala ka suti omoni bilo mususu motema ezosala mais bon moto ya bato ezopekisa motema esala yango moto tokoma plus na baorphelinat tokoma plus ngana na orphelinat mobimba oyo ozala
yanga kutu te oyo na otala oyo kaka batianga na liste ya bato oyo balesaka bana wana ke bayebi ke ileka 2 mois te 1 mois te fo saisala ti narration mpo bana wana balia ndikomoni soki libonza ezokoma te emema haine yango moni Caïn aboma Abel na fingami to na public ofingami to surtout na bakolege ya mosala yo oya kosala likambo mpo na bolamu toyoka soni te mais bato bakozwango kaka na contexte mobe ya alinga olakisa nini ke ye moto ana yango baloba etotia 20 mais apesi 2000 baloba etotia 10 tokisangisa tosomba cercueil ya yeka mbala mobe bon 1500 yango cercueil oyebi yaya oza moto ya milie na biso yo oza journaliste ya kati muntu andani nde baloba na Kiswahili donc oyebi oyebi makambo na biso na mutu yo ozomona ti mondango mobola abwakeli mobola mbasu seke so akuta na mutambongo asani yango mpe baninga baza retraité ope ke non sai c'est comme si okomi musika na bango ozobanga poison ti nga banga poison ti nga biyongi bikake nga na kokufa kaka ndenge nzambe abongisa na kufa ata soko moni nga na kufi na maladi moko boye ata soko moni nga na kufi na accident ata soko moni nga na kufi na lomo bedo vedi eza yango wana nde nzambe mutu a permettre parce que na bela ba maladi mususu oh lelo batu kaka na même maladi wana ba na sia mabele mais peut-être mukolonga pe na okende maladi o na okendele to geste o ekomemanga peut-être batu musu pe babika nango e na batu ba avion ekwei akufi te mais batu tie na velo akufi je veux dire eozala kaka ndenge nzambe abongisaki kozwila ngai mpona kende mona mboka na ye sai na olinga na tika yo mais nazomona na monde na bino bati c'est comédien pe na monde na bino surtout na monde lelo to monde ya cinéma moi maka respect zami entre ba mikolo na banamiki au monde banamiki bazo manquer ba mikolo entre vous les artistes comédiens tango yo monde ozomona makamane ngana isala konde mais na bisio tala kutunga mutu na sangana na bango te me ba manganga nga mutu kutu batu musuku na théâtre be mona bando sala lope mission be o joie na été o yebi epete donc après si on non pas musala ya kufinga yo mais après so musala o lukoyeba anan a jouer kapa nani a ruti wapi omoni tikana lo beloko na biki o choquer bato loba oza libre et ko choquer bato nga za fier aujourd'hui il y a la fruit à un certain défunt que son âme repose en paix Kadiombo. Les lots sont au tali V12, au tali Pakaloui, au tali Saï, au monde bateau, au délai aux la comédien. Par rapport à la groupe Ebélé, na ba victoire wana et aider batouté. So tali même attitude na biso. Victoire. Où mais tala ba makambo mabe oyo mona na théâtre ezala ka na ba leader o banda ko vis-à-vis c'est Azaza c'est Azozo c'est nani boy victoire c'est ma grave ba ninga na yo na bino que c'est choquant mais makambo loba pesanga argument contraire ça yango pena bato babenga ko ça pena fier donc lelo bimisi pena que yo mona fait 12 au kanga basuki yo so mona Pakaloui akangi mesh papa na makambo na lobo ye makambo na loba eza na bato oyo basali effort ya okoma ba instruit par rapport ya nde ba comprendre o bakomi ba hapi ba grand ba hapi ba leader ba uta pe na ba groupe oyo ba victoire ton ba victoire oyebi ba groupe donc maman lo bana très sincère et puis c'est vérifiable ngana kenda chéri mo na komo répéter na victoire na kokate
na kokate pona comment on a dit fonga pela comme kanga basuki fona banulate ba bâtiment ya gaya donc batiste comédie nyonso ba tchaba lox bo ça c'est mamazolo ba te na biso ke ba leader bali ntoko ave phénomène la di esobe ana ba lox kozana ba lox ezali ka te que symbole ya kozala makambo na oloba vu de loin un grand comédien après ça rappelle ba lox ça la rappelle ba suki ça rappelle ba mais te maintenant loba ke batu ebele surtout na génération lelo ba groupe Victoire et des bangote ba mikolo nzonzingi pe mona nzonzingi ezalaka mutu nyonso aye par rapport à pouvoir et à talent nae je veux dire respect ezana ngape na nzonzingi mo be botu na major zolo venanga grand auditeur abenga ngai na nzonzingi mo be na ya boy a proposer nga pe mo be na boya na bina osala te abina ou ba viena ou tu bazali na feti bango na sibango etali bango je m'en fous ngai opianga boy soko ezate na tamboli soko kende na kenda na ba muta benga nga Jean papa koba yo manke batu yo lo ba yo l'équipe na tête abina lobité na l'équipe bino na sengi nde caché na nga mira batu batala nga na lisu ya peut-être ndé to sala ba interview boy batu batala nga na lisu ya sai oyo lelo ya ba effort o na osala na sel mutu na tikela baninga espace na sel mutu oyo aza artiste talentueux gaz mais akota na makambo nyonso te o baninga nyonso bazaka nango c'est quoi un message mon coupé ça ba nous peut soka ba preuve na tikela baninga basala na bango théâtre ndé banozala que ça c'est pas chez lundi na ewana e bande be bomo coupe mususu tamu su mutu mo be boane même jour so yo bandi be batu ba otalo ye ba otalete mutu ana faut pas paiement le lolo ba ke bon ya wana lokwa tikela biso ke na film ngape na reni na tikela baninga chaîne YouTube tinana ngote siko baninga nyonso mona o batikala o ba nyonso presque basara sumsa bien te d'après yo ezate ke basara musa bien te mais musala yango moko ndeza sou bien te omoni ko ba no pepa nie bien mais etaka nie so eloko za mabe déjà ata obi osala ngo bien te nini so yango mo déjà eloko zo sala za mabe yebsanga non na pesa par exemple reti kuluna lelo jomo be kuluna ata bundi kuluna bien est-ce que ça bien Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibinombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72. Bazana bana ebele, bazana bato ebele, rentrée scolaire yango yo. Bana ba orphelin pour batanga. Yo mutolinga ka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba orphelin achaka nzambe musapi na lisu. Vraiment ça non. Devenu ezake to solo la rati. Ouais. To solo la ra. Baya ebeli ba komika lokola passion kaka. Maintenant toujours mona basi ebeli lokwa basi lelo là faut qu'on se parle. Bandino so basi lelo lokwa basi la ba belle vie ba dinana toujours mona ba basi ebeli s'il vous plaît. Musa ba onde ba osala wana. Tangu yo pour fandi o musika. Koko placer mon papa musala ba osala. Mais nabina yo ke défense eza makasi. Bangunde ba défendre biso. Na moi terme wana ya théâtre. Nazana na mikili na vandi boye, okima vacances, okina famille mo beba oye biso. Okuti ba ota biloko ba sœur na biso ba belle vie, ba ota biloko ba sœur na biso ba sila. Omoni ba ota lango. Mais biso souci na biso zakate ke totika la ka ke batala biso. Ndenge ba ota la biso. Batu ba changer l'issue ya kotala la biso. Omoni na sepela kitangu na yoki ke ba avion moko ya RDC ya FARDC et bisi pe moi tourne à Rwanda pe monique oui que bateau ba ko ya pe awa. Biso pe to mi kapel ko créer ba ata ba théâtre ba film moko ya mikie o ko za ata to na ba avion na mingite moi de na biso na kande beti moi tour wana pe salika bien. Ata moi de film mo e beta pe tourner na Côte d'Ivoire pe na ke ba ivoirien ba vandi boye ba otala pena ke film moko bandi be banditi na suka ya ba congolais ndi biso sa tutala ma famille souci na ngango wana soué na ngango wana po ata soki to bongisi ata so to sali retouche mais so to komika ka to dépasser l'unité donc c'est que to zakaka na kati ya likambo to kima ba mozo tali pena boye ko sona trop na musala oyo tika d'après yum to lobby c'est comme ça que soit pour soit l'équipe émission donc mon émission mon chapelet voilà l'émission mon internet boyé mon boyé sur misable mon boyé contre yo sur le papena sérieux diko vraiment ngai ndina vandi boy ta pena même yo mon journaliste ko to ngome mangai nispi pena donc il y a ça non ko ko tanga ko to kuna te pardon. Bon c'est bon. Ping pong ta ke puta ça le omoni kasi yango oyela ksasiko ke l'unité des mesures lelo sai na kende sikoyo nalina koma siko na niveau ke nga pona za sai na finga ki motute biso zaki osali théâtre ki na TV ne e jije yo
TVND et peso public, TVND et peso succès. Mais les bandes comme ça a commis quelque part. Banda kenda sai. Après aussi c'est au finga parce que c'est aussi au finga. Fozonga. Donc vedi batu musu ba ça ba makambu. Ah le quoi na commis na poto c'est que na ko finga pe sai sai. Pona ki sasa on bana sa nguti. Mutu musu avandi ba yose babiya mais yo bunga boindeni. Ah. Finga ba sai se ba choka. Bo yebisanga siko neti boy. Ande yo finga ngato tanga ba kombo. Des retours siko et finga. Mais zong sa siko ngapo ba finga na sale bangun. Et l'autre la sanga mission moko. Ya lo baraki. Na lobi la sanga émission moko kaka. Parce que la sanga émission moko ya une année avant potoni. O nga na fingiye o nga na tangi komboni. Yo lo baraki ba o saka sous ba biloko ba ping pong te ba théâtre bien que ping pong et même le point tu au fingaki théâtre na ping pong. Na lobangwa. Monsieur Zati. Ouais, tiens extrait. Mais monsieur ça. Na otiko loba ke batu batiki sanga ba théâtre za batu wana après makambo. Mais avant wana, tiens. On va comprendre. Mira ndo moninga bwende ono sai sai. Naza maman na bosser. Moi je ne bosse plus pour le succès. Moi je bosse pour ma carrière. Conseil moko pona baninga na oyo tikana na musalaba. Baba collègue na ngai. Ba collègue. Mais na cinéma. Na tika bango na style na genre ya musala oto bana osala. Ezalo kwa to bana teka mapa bakoni. Na tiki bango na mapa bakoni mais toi biso nyoso bateki mapa. Mais nga na komo teka pain coupin beurre à la crémeur de l'auteur. Vous comprenez? Vantard c'est. Vantard et comment oui Vantard et comment ni Léon Lamboka na biso. Vantard et comment moto bo mona ke a bunda bien. Et on anda comment Vantard ngala mona moto abenga ka Vantard pa mona ka bien. Mais pour na tambura na ka bien on ba makaku mbo na bini ba makalo na pakolo na longi ya moni ngote. Parce que tant on a ta kola moto ba sekanga ta zoba moto ba kola lelo na zaina carnaval. O mona pena mutu mobe akumba pusu me afingo yango yo lembaka te ozo mona moite mais bongo yo moko lembi tendeni o lembisanga c'est bato alobi ke en début awa et resmo longole lokon o longolion au pourcentage Pierrot ba condoléances ba beke muninga na Pierrot même nanda ko koma kité bato bi même heureusement que tout comme on a yo aucun pour des chasses surtout parce que au pourcentage ba condoléances pour na pour des chasses heureusement que tout le monde peut yo ba image awa et les qui na ba tout le monde yo au pour des chasses ça babenga ko wanzola nzimbo même vertis qui a mongana okité ça ta mon format omoni ngazaki te nautaki d'abord ba Lubumbashi Kolwezi na ye déjà tobanda osala makambo papa abulangando toye tokuti papa Murumba pardon toye tokuti makambo papa Verkise papa pour des chasses to se kabola kaka na ndenge nzamba azopesa disponibilité ou ekoleli bandeko ekokolela penga tozaka na besoin ya assistance moni biso ba oyo lokwa tokoma ba cible yango bato bakoma olinga aussitôt arrivé aussitôt ozala on comprend mais tout ça ndenge des grâces qui a pour des chasses le rôle moi tout ta pour des chasses tout ça ndenge. Ok, ça c'est comme une sous-émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir surtout pour na comment on a eu les sous de la média? Non, bah tu vas continuer au plus ça sera chance. Bah jaloux to ko changer binoté parce que niveau jalousie na bino en tout cas et comme nzambe ka muto ko isango ko to de Babel. Bah o balinga biso, bo continuer o linga biso.
bocha biso na prière. Jalousie ko makasi, motema mabe ko makasi. Congolais, motema mabe ti mona ba toilette ba na ki suba. Mira, bon mon a niveau congolais a commis. Na ki suba. Nga na suba koto, na moni jomo pe aye a suba koto. Mais souci na ye. Amona ngaka. Na toilette. Ah. Nini yo ozo suba. Oli osuba makambu na yo ozo suba. Mais yo ozo suba koto mais misu na ngaka omona. Ce que vous connaissez, yango pe za comédien. Ce que pe yango pe esekisaka na yebité. Bon, on appelle la monnaie que tout c'est tout, na osu basko bien té. Moi tu as remarqué que mutu mo azolinga asa la curiosité. Yosko komiko kuruka ko kima ba masube komo zonga la maboko na bino. Na tika kaka. Parce que otiki osubi normal. Ntomo sko bozui na yo na yaye et c'est différent que mutu gangi. Vanité de vanité. Vanité au bané ko lukanation monani. Tala niveau mutema mabe vanité de vanité. Ti na mutu osuba mutema mabe eleki mbote na ya wili musheni koda mboka boss tete ndai maboko banque loketo Fonds monétaire international boss Eric Mandala le docteur des ignorants mon ami personnel Aboubakar Lyondo Nzambi Bamongo Abi sans oublier Ali Bola Benjoli Kiuma Fiston Dala Guilain Voutou Aigle de Dijon, Abed Dassou de Dijon, Motombo Mwa Moninga Noté, Enku Kao, Patilu Kusa, Yao Yangoana. Il y a Mike Makema, l'arbitre na Lubumbashi, le patron de tous les artistes et comédiens katangé, Serge Maseba. Il y a Papi Kijebamba, na Pesibino Tubambo Teatro. Bao Noso Balinganga, Nazana Bino. De cœur, venanga marai Murunda, espace Djonga na Paris, mon petit frère propre Stomi Akafoulek, Serge Mbokila, le président de tous les bana babola, et puis na Bossanité, Maison Yema, mère chef fashion na Lemba Salongo. Donc, kolata bien zawana, batutu bambo teatro, awa sika tozali. Moi technique que tout comme ça la bon mon absolu bien moulungeza makasi bon émission de tout en pleine émission. En tout cas merci beaucoup ce que vous avez posé là ta malamu il y a une seule adresse c'est chez Mère Chef Fashion na Lemba Salon juste na arrêt église non loin c'est Dominique dans ce que yewana babi jumelage Turquie arrêt église résurrection voilà église résurrection na Bosanaki en tout cas ce que vous n'avez jamais décidé balobi vous en a posé au lam oh là les papiers merci beaucoup en tout cas vraiment merci voilà c'était un réel plaisir à Koyamba pour Nabino Fiston Saïsaï Mavinga. En tout cas, merci beaucoup à Maman Viviane Nzumba depuis Belgique. Merci beaucoup à Igo Sala. Merci beaucoup à Louison Mbala, les grands mannequins. Ah oh là, merci beaucoup à Charlie pour tout la Kutani Mbalasim. Ozaki na réalisation, la prise de vie c'était Didi Pouloulou, Didi Pro. Merci. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? D'abord nous. Naye na Nzilia wanaza na Saint-Thérèse. Bapesi une adresse. Il y a agence Paul. Il y a fait. Oui. Allez la deux. Oui. Donc il y a besoin. Oui. Ah, tu gars. Suppose la Saint-Thérèse. Hein? Il est seul. Elle lui dit comme ça. Oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement.
Mais ça ici, il y a Kubungate. Service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non, yes jibe service. Poso mwini. Mais makanisire bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouine de l'Omaïle, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutou Bologouate, on se trouve à l'Omobiba. Il y a un gros JB service. Et ça, caca, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bissopil, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins on a contenu ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. JB service. Et ça, combien de temps toujours? Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga Yeso Alléluia Yesu azana pamwe Kombamba na yo Jésus Kombamba Tilobo Yesu na lingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo napena tato na bonsambe na yo iswa bato yoka bosenga na nga zambaka basa ye yoka shije na nga ye zamba londa ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso salela nga yeso Yeso
sanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nzamba londe nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nzamba londe ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.